topesa bango Mbote de partout, bozali kolanda biso na kati ya chaîne na bino Ediba TV, mwana mboka Congo, pe Ediba TV mwana Congo ekangami na humble serviteur papa Edi Diba, likambo na moto te, mwana nzambe toujours maboko pembe. Oyo papa chéri alobi tout droit partout, tozaka okende tout droit Jibem Piana que je salue en passant. Nzambe apambola yo, nzambe azala no toujours ndenge makambo etambolaka. Lelo toyeli bino lisolo moko oyo tolobi bana nzambe toujours oyo basambelaka na solo nzambe epargnaka bango na badanger nyonso. Lisolo ya lelo ekoteya bato ebele, lisolo ya lelo ekotangisa bato ebele ma ya miso mpona kolakisa bato ke tobangani nanu mokili ya tata nzambe toyeba ndenge nini ya kotambola, toevite mabe komelaka biso, toevite barankine, toevite baproblème. Moto soki asungbi na loboko à droite sala effort gauche emona te, mais soki osungami moto na droite gauche ekomi komona ezalaka susu na impact moko te, ekomaka déjà monotisé mpe ezangaka na nguna elenge esilaka na sucre. Alors faut topesaka yango nyonso sucre quand on t'a aidé, topesa toujours sucre na sentiment, tozongisaka toujours nzambe merci otolobaka matondo yinga bamingi po te nzambe alola azali nzambe ya bajuste akosaka te. Ye soki alobi ke yo bato basekaki yo oza na se mais lobi abia pangusoma ya misu, il va faire ça. Il a fait ça comme chez les félicitateurs Pi Carlos Papi Tshisekedi, il a fait ça chez Fiston Kabwena, il a fait ça chez Aimé Kamina Dinosaure. Pourquoi pas ça la panayo? Asali on peut pas monganga spirituel. Ndenge lelo na liboye ezali grâce na gloire et wuti panaye moko nkulu. Bayimboka bofongola matoyi bobenga bakiti ngala sina bendi ya ngai moko na bete la bino mubange na lisolo ya lelo. O ezali année 2026 na bino na masolo ya kitoko pe bato balanda ngai bien batika kosala na distraction. Bato ba comprendre nini oyo ngala zali komemela bino. Shalom peuple de Dieu, c'est le prophète de la nation Moïse Kisebwe. Na sepeli sous makasi lelo kozala susu pembe na bino lelo. Première mission na ngai na 2026 depuis le Kotaki. Vraiment nazana esengo makasi ya munene. Et par là je vois depuis Afrique du Sud basa ebele nazomona papa Roland, nazomona papa Serge, nazomona maman Annie, maman Anne et pourquoi pas papa Edi Iba. Napesi mbote, papa Edi, merci beaucoup. Et sa femme, maman Patricia et tous les enfants. Merci beaucoup. Et bien, nous sommes tous de partout, dans le Canada, maman Strid dans la pesi mbote, vous êtes beaucoup, vous êtes belé. La question, ça n'en parlons pas. Et n'a profité la pesi à tous les adorateurs, groupe Nabiso comme les adorateurs, n'a pesi mbote, vous êtes belé. Et pourquoi pas l'ingomba centre spirituel de délivrance et de solutions na pesi bino surtout mbote na etonga. Le 31 oyo tout ça na ngomba. Chaque fin du mois tomataka ngomba. Omoni ba prière mususu et sengaka moni omeki esimite to kende nanu na zamba to luka tata nzambe. Balobi na Bible abi nazo pesa bino te parce que bo sambela be ezala ba herba sambelaka ezala ba jour ba sambelaka ezape na mikolo na ba lieu oyo be sambelaka pour lolo ezala polele parce que au moins après de ça il y a aussi les esprits au ba bloquera prière na biso mais il y a aussi étant air moko ba air de pointe air moko ba sala pété tiraka polele. Il y a des lieux aussi ceux qui ko sambela monguna satana atabunisaka yo akokate yango. Le prophète de la nation, mon fils Moïse Kisebwe, vas-y, va à la montagne, va délivrer, va guérir et va bénir. Il y a le 31 oyo janvier, tout dans l'angomba. Et janvier, février, mars, cette année-ci là, chaque fin du mois, tout le monde ngomba. Yom Tokyo, Kozang Sate,
Bino tu boza libanda mboka. Tout ça me rappelle un groupe na biso les adorateurs mardi à 20h30 et puis vendredi à 20h30 mokolo ya temps de défense. Kolobate que au gouvernement ça mabe na bongate ozo kosa biso. Tu es menteur, menteuse. Au gouvernement tu sais que dakende flona ya mobuta zala ko za elonini. Kasavu ba kendo za elonini. Mouze le père et wana kinda assassinat ozo elonini. Kabila, les fils à Kenda, aux Enloronines, c'est ce qu'il dit. Sur Bango, tout c'est toi qui as les problèmes. Cherche ta délivrance. Tika Mboke Vanda, Yosol va passer, et ça n'a battu. Namboka, Oyo Kisasa, Congo. Baso Mabandaku, Baso voyager, Baso Nene, Baso Bala. Ne dis pas, oh, c'est que. Yonde Zana Yombo, Yonde Ozana problème. Viens voir l'homme de Dieu, le prophète de la nation. Moïse qui s'est dit, il y a qu'à consulter yo. Il y a qu'à consulter prophétique. Na yeba. Ozana maladie moko na kati, maladie zara ya musulité, il y a moli mopé, maladie spirituelle. Il y a beaucoup de personnes dans le monde. Bazo bela, spirituel, bazo bela. Il y a capable de docteur, les Nzambe. L'homme que Dieu a choisi parmi la nation. Viens. Comme ça la fierté au Bouganate. Tant. Ils ont kende. Ah, je connais. Ils ont monate. Est-ce que vous avez la santé ou lelo? Santé baby. Tu as la santé de baby. Oui, et où tu wapi? Viens consulter l'homme de Dieu. Faut qu'on a désordre. Bana ben poli, bana ben teti. Ya quoi ba nini koti nandaku. Paix en plus. Bo pesa kadim. Offrande. Action de grâce. Na offrande du prophète. Est-ce que pesa kayango ya? Yombongozu oke masanga. Yombongozu oloki ba mamna yo. Et ta ou malheur ekoti. Ombulu ka nganzambe o ya. C'était parce que on a ça dans bon papa. Et ça on sous mbongo répondre à kate. Tu peux être milliardaire, millionnaire, ministre, PDG, on s'en fout. Mais ah osengi bongange salema. Luka batu ema solo. Luka mosali ya nzambe aya. Arrêtez les tempêtes, la tempête. Otiba millionnaire géant, ils ont simbaté. Cherche l'homme de Dieu, le prophète de la nation, venir. Pas quand à moi, Nasuki na awa. Yom toki message oyo. N'hésite pas. Contacte Papa Etiba à son numéro. Là, on a posté le prophète de la nation. On a consulté Ngaï. Alain de Langaï. Aslan a suivi. Appelle Papa Etiba. Il va me contacter. Tu as un contact na yo. Okomo lo Nzambe. Nzambe alola. A Pambola yo. Tokutani na mikolo ya. Les 31. Tous en Ngomba. Groupe les adorateurs. Yaka Okota. Okota bena groupe les adorateurs qui toko makas. Oko se prépare après de Saraka. Nzambe alola. A Pambola bino. Je crois bien. Tokutani na mikolo ya. Ciao, ciao. Baimboka toyeli bino lisolo oyo esali pasi. Nalobaka na bino chaque fois bobenga. N'hésitez pas. Bobenga munganga spirituel. Numéro ezali wana ezali affiché. Numéro yango na tableau awa. Numéro ezali partout. Benga ngai. Na komema masolo na ba basala nzambe ya solo. Moïse Kisebo azali. Akomanyola yo ba vérité. Akomanyola lisolo na yo. Bouti komone na spot publicitaire oyo. Ndenga lobi témoignage pour na makambu ya bomata na Ngomba le 31 janvier 2026 yaka. Koyoka sonité yaka balakisa mabe na yo salaka. Awa chaîne oyo émission oyo na lobaka rien que la vérité solo. Naba awa to lobaka solo to solo la yango. Na ba appel, na ba commentaire, na ba ko aimer na bino. Est-ce que ceux qui m'ont asungi bino asali mabe? Ndeko mwasi moko mama abota solo. Naba awa to lobaka solo to solo la yango. Na ba appel, na ba commentaire, na ba ko aimer na bino. Est-ce que ceux qui m'ont asungi bino asali mabe? Ndeko mwasi moko mama abota mwana na mwasi moko. Akolise lenge mwasi na ye, elenge jeune fille na ye. Mais azalaki basi bazaki basi mabala. Donc c'est-à-dire que comment je peux dire, ye maman azalaki deuxième femme. Azalaki mbanda ya moninga par inconscience, c'est que mobala kosaka ye. Ki na kana mwasi te,
Mais kuna pe mobali abotaka mwana moko ya mwasi. Ake kozela mwasi na ye mbanda mama oyo waila lisulu. Soit disant maman na kubota abota mwana mobali aboti pe susuka mwana mwasi. Bavandaka à l'âge de 6 ans. Il y a âge à mwana oyo ya mama oyo waila lisulu. Papa kufi. L'entanga très bien. Awe zakama solo solo ya réalité ya solo. Papa sali nini? Akufi. Papa ya kufi atiki mwano ya liboso na âge à 8 ans. Ya mwasi atiki pe oyo leki na âge ya 6 ans. Mais mbanda ayebi premier bureau ayebi. Wana matanga. Elle s'est fait de violence. Ya komimonisa na bandeko mobali pe koyebisa mama wana za kolela pembe na cercueil. Ngai pe na bota na mobali. Elle bana bamonani bana baza na ressemblance makasi. Makila ya motomo beza kunati. Bana batika na maboko ya papa leki na bango. Petit frère ya papa. Quand même il avait une fille par rapport à son frère. Son frère n'avait rien, mais 2 femmes. Il avait pratiquement, quand on dit rien, rien à ndakuté, rien à dresser. À ça, il y a des fouté là, mais meilleur naïe, mingi, je m'excuse. Côté oyo, papa l'a équipé, possibilité ma cassité, moussa le koufa, mais il a quand même une adresse. Moi, c'est Liboso, bazako fouté l'endaku, aye kofanda wana, moi, ça m'a balé à ça qui violence, na kata matanga, ayebe kofanda. Pour moi, il y a pas sous bandaku, mutawa futa bandaku, ça nini, akei. Bayi mboka bana na munga spirituel kitoko na elengi na boanye. Na lobaka koyeba musala, obe kobeta masolo, ya ili solo ya kitoko, ezaka na elengi. Surtout soki bato babandi ko découvrir yo, et on ne peut sa plaisir, mais ko sala zuwa. Maboko toujours pembe. Na lobaka na bino na kati ya Diba TV na yambaka. Toza na ba programme ebele. Next week nazo yamba ba mama oyo bakobeti la bino lisolo ndenge nini kovanda na libala. Semaine prochaine. Dimanche prochain. Bokomona ba mama bakoya kobeta lisolo ndenge nini ya bovanda na libala pe ya solo koyeba. Eske basi Afrique du Sud na basi bazaka na poto. Baza ndenge moko. Pour découvrir bango awa dimanche prochain. Après on a pour découvrir ba maman bazali ko sala répétition, bazali ko répéter, ko interpréter ba musique ya groupe Makoma, gospel Makoma, bazaka en Afrique du Sud. Balobi ke mukolo ya arrivé ya groupe Makoma, bango pe bakoyemba en collaboration na Diba TV pe na munganga spirituel. Papa a dit, et quand on a monté, vous avez un programme déjà. Après, voilà, le mois de février, le 14, d'ici Tikomata, toqué la première édition de la Biso Toloba qui est Awa Cœur en connexion. Cœur en connexion, et pas y voir pour qu'on soit bolingo na yo, boudjingo na yo. Papa, maman, oyo, abeta on a monté. Pour qu'on soit yango, da, Nicolo oyo, Mizali, Koya. Bayi boka ezalaki boka ba programme na pesi pona kolakisa ke et Diba TV ezala ba programme moko très fort pona kolakisa ke totikali susu simati tozali ko ke d'avant 2026 nous aurons plein de programmes et nous allons recevoir des pasteurs et un pasteur qui vont venir après mars, avril, mai, ainsi de suite. Et Diba TV juin, juillet et vous avez la tour peine en Congo, c'est là un planning. Il y a un programme. Kotala ici kanini et kuti kocha chaîne installable, installé en haut, bongo, to bana kosala up and down, pour na kosala musala kitoko, ya oyo nzambe atindi, biso na se ya moi oyo. À tous les nostalgiques de la belle époque, où l'amour se vivait encore avec passion et sincérité. Pour la première fois à Bruxelles, l'artiste musicien Isso Motema, l'un des pionniers de la pop rumba R&B congolaise, sera en concert live avec son orchestre ce 13 février 2026 à 20 h sur la scène du théâtre L'Improviste,
situé au 120 rue de Fierland, pour un concert inédit intitulé Transition. Venez réécouter les titres qui ont bercé votre jeunesse, tels qu'Éphémère, Marie, Bandéco, 10-0 et bien d'autres. Des invités de marque seront aussi de la partie. Marshall Dixon, Pachabay et Donka Premier. Hâtez-vous de réserver vos places car elles sont limitées. De retour na kati ya chaîne na bino Diba TV kamabi na humble serviteur munganga spirituel papa Edi Diba bouti komona publicité ya Donka Premier. Donka Premier azali na moko ya ba membre na kati ya chaîne oyo azali ko beta na kati ya mboka Belgique précisément la capitale Bruxelles oyo epai ya kozibe musique kitoko na bandeko mosusu bomoni bango na ba publicité wana ndo moni topesi bino programme futa ndenge na yo kende kotala ndeko na biso Donka Premier sala pe œuvre ya kitoko po lobi Donka Premier pe tokobeta lisolo te tokobeta bandeko mosusu lokola ba maître Gims pe bazalaki kaka kuna lelo pe bamwana danser mpesa bayimboka tozongi na lombango na kati ya lisolo na biso mpo ekimisa bino mayele te ya makambo na ye koloba na mokolo lelo mpona kolakisa bayimboka botala bino moko niveau ya papa leki ayambi première femme na mwana ya mwasi oyo aza na 8 ans deuxième femme oyo bango bayebaki te likangu mama papa akufaki aye kose retrouve mpe na kati ya ndako wana na mwana ne ya mwasi ya 6 ans balali après 10 ans papa leki asupporte bana wana bakelasi basi oyo bavandaka na ndako wana bazodebrile mwa bambongo na bango moke baye kokoma mpe baninga minene mwasi ya mibale aye kokutana na mobali moko na nzela alobi azwa ye abala ye ayebisi papa leki nakuteli na motu moko andimi azwa ngai mwana nga komi na 16 ans tofandi mpe na bakondition moko ya pasi me mobali oyo aza na mbongo ebele maboti te andimi azwa ngai na mwana na ngai olobi nini papa leki mpe accepte babengisi mobali wana ye mpe place bango baza kofanda bino mwasi oyo frère na nga motaki mobali na bango akufi atiki bango na maboko na nga alors ye azwi mwasi na ye oyo aye kose présente amemi sikoyo na famille bamwasi wana deuxième femme ake kobima kuna no nazwi mobali na nga yeyo aza kobala ngai bayimboka bolanda ngai na mpete bolanda nga mpe na bwanya mwasi akei libala abokotika mwana na ye papa leki amemi trésor na ye na libala baoyo mpe batikala ye kote oyo bakontinue vi na bango bopasi mama mpe kutu ya premier biro wana koma ye kobelabela nzoto malamu te la fille aussi étudie baza kobunda na mwa moke na rythme na biso toujours ya Kinshasa mais la petite oyo akendaki kote oyo balaki bango après 5 ans papa wana tie na barichesse na babon standing nyonso kitoko donc 16 ans, 5 ans après, donc Tolobi a commis la 21 ans. L'autre là a commis la 23 ans. Mais Azaka n'a pas parlé. Oyo Kota Kendaki, dégâts, quand je dis dégâts, donc standing, il y a vie, il y a haut niveau, bah, sombele, ni tout kaba jeep, à ce temps-là, la garde du corps, tellement papa n'a botagate, a hérité des gens, bango, bah, yeba quitté planning, il y a papa wana. Papa wana a su mettre avocat moko, a yene nanda. A présenté maître avocat wana le biomoni oyo mwasi na ngai me ngai santé eza soki kitoko te nakoki mpe kokufa lelo nakoki kokufa lobi mpona komokende ozwa soin na Afrique du Sud soki nakendaka na Europe alors nakotala na mayele mpe na bwanya na ngai na préféraki déjà nasala testament me moto akosala testament ngo ezali oyo na ngai nde nakolakisa soki oyo aza mwasi ngai na bali ye na mwana na ye. Alors, okoyeba na testament na biloko nga naza nango pour la céder mettre avocat biloko na ye biloko nga naza nango okoyeba ndenge nini tokoki korepartir mpona kopesa mpe bango soki lelo nga naza te famille na ngai tia bango nkita te nde bafamille na biso baafricain comme ça se passe. Vous voyez, il est rare des Africains comme nous sommes à l'étranger peut-être on culture quelque chose na motu tozwa déjà lelo nakobanda mpe kobongama nalanga na bomoi me nao préparé déjà ke palin oyo nasombi bango na quartier songolo pakala eza ya mwana nanga mwasi
oyo mutu ko naza nango oyo eza ya mwana nga mwasi eloko wana eza mwana nga mobali donc bana nanga mususu baza bisika nayebi nini nasila sala peut-être je me prépare déjà de ça mais chez un africain azobanga soki azosala yango ntre azomona ke lobi liwa ya kozwa ye liwa eza nango nzela motutu vouloir ou pas tout le monde doit partir vouloir ou tout oyo ndenge nini biso nyonso tokoleka liboso wana ezali lwa ya nature ata osambela kokotaka na sa mabele me mokolo yango ekoya ekozwa yo mpo ezali ntango na ekobengo nde toketi okotikala te fo kende kaka ndenge toyaka kaka ndenge tokozonga bayimboka eza kokende eza komata eza kokende eza komata maître avocat akei ake kosala bakalkile ya biloko ndenge boss na ye angajaki ye boss epasimi nzela sante etungisi ye aye Afrique du Sud mwasi wana abengisi maître avocat na ndako na ye abandi kotuna ye babiloko yango kutu mobali nanga azaka nango biloko abi mobali no yo oyeba te nde parce que yo na mobali no boza motu moko ote nga nayebi kaka toza na 3 ndako abi kasi kaka 3 ndako wana kaka oyebi moko eza na matete moko na njili moko bango bavandaka eza na makampagne tozaka na 3 ndako yango abenge na bi te 3 ndako na babiloko mosusu ya mike mike me yo fo oyeba bango plus ke ngai la femme a essayé ya kotante mobali wana maître avocat na pa koyisa ayebaki relation nini te ke maître avocat wana azalaki nango na patron na ye mobali aboyi akimi ake mais il n'a rien dit à son patron il n'a rien dit à son boss ayebisi eloko moko te abomba yango mobosi mpe awuti voyage aye basololi atangisi lisusu baréalité ya makambo mosusu oyo ye mpe maître avocat ayebaki tabi anekisa mais na bakalikule nyonso ya bandako le type avait 7 maisons na kati ya 7 maisons wana asengi ye maître avocat alobi kambula 7 maisons wana ye mobali famille na ye bakozwa 3 de mobali atika lokola 3 ndako mama na mwana wana apesa bango 2 ndako mais le maître avocat tellement kamonaka comportement ya mwasi wana asepelaka te ayebisaka te bango fo bazwaka moko mais kolo ndako kolo mambongo aesistaka maître avocat pasalaka yango na testament apesa bango le patron avait au moins moyennant 10 voitures ayaki na 4 voitures oyo cher makasi atambolaka nango na 6 voitures ya batransport ayebisi ye na ba 6 voitures ya batransport famille na ngai tya bango 3 bango mpe baza na 3 epuis na 3 wana yoka susu na motema malamu na ye epai awutaka pa papa leki oyo azalaka leki ya mobali na ye ya kala tata ya mwana wana tya kombo na ye batya azongi liso na mituka na ya chere ya luxe alobi famille na ngai bazwa mutuka moko oyo nga atambolaka yango jaguar wana me misato oyo etikali bokopesa mama wana na mwana wana na testament parce que azalaki na opération moko fo basala ye soki azalaki kobanga ke soki akeye esimbi te akoki kokende na ye na cercueil vaumie amikabolela biloko wana na testament parce que ezalaki eloko basi baprogrammaki ekoleka après 6 mois après ndenge akotaki traitement en Afrique du Sud nde ekozwa ye marki wana tozwa spot publicitaire oyo ya mama Shela Mwanda ebongo bokota na lisolo mais mingi abonnez-vous partagez chaîne oyo makasi et surtout émission oyo écoutez ya bato oyo bazo ba opportunité wana ou bien oza na kati ya opportunité wana n'ose même pas quand quelqu'un t'aime alingi na mwana ya mwasi oye na ye na bokila tobenga yango bokila tika makanisi mabe même makanisi oyo uti na nzela mwana nao sala ningele epai okotya loko wana ezali balingala na ngai ya kala konyata potopoto te mpo kokobenda yango te ekozala o pasi ekozala keba tozwa mama Shela Mwanda
le Seigneur nazali chez la Mwanda Fondation na eli sur liboso na bino pona osenga bino merci na bao bao soutenir orphelinat chez la Mwanda. Nzambe alula apambola bino tozomona ba effort na bino tozomona bolingo boza nango à travers Fondation chez la Mwanda. Nzambe apambola bino na eli sur liboso na pona kosenga bien-aimé bokanisa bana na bilamba bokanisa bana na kolia bokanisa bana na minerval bokanisa bana na ba soins médicaux. Nzambe akozanga te kopambola bien-aimé ozana posa ya kosunga ozoluka place ya kotia mbongo na yo bien-aimé tala place ya malamu yango ya kotia mbongo na yo na Fondation chez la Mwanda. Nzambe akozongisa bebila kopambola bakoko na yo akopambola pe bana na yo na pamboli bino na kombo na Yesu. Bien aimé, voilà mon tout pour ça, nous savons tout comme ça. Mais là, donc, nous avons dit ça, nous avons dit ça, nous avons dit ça, nous avons été ça, là, voilà, pour les lots, lobby, et au travail, à témoigner aussi la télévision. Alors, il y a pas de les lots, on a fait ça, dans le salle, il n'y avait pas de bango, à bétailler, à nous, mais pas de l'indap, mais à salle, et on a pas lobby, et ça, on a pensé dans le salle. De là, nous avons télévision, la grâce est donnée. De là, nous avons tout comme ya famille ya papa na ngate ya mama na ngate ya mobali na ngate ya nzamba sala ngate consolation ya bayimboka bopanza lisolo oyo malamu boyoka nazo ko répéter ba oyo baza na destination ya nzela oyo kakuta na molonga ni moko boya kutie na mwana na mwasi bazala mibale apesio chance wana Azur Memio na famille naïe, à Bali officiellement. Quand il te propose quelque chose, à même le maître avocat, cause la kakiri. Bayimboka bopanza lisolo oyo malamu boyoka nazo ko répéter ba oyo baza na destination ya nzela oyo kakuta na molonga ni moko boya kutie na mwana na mwasi bazala mibale apesio chance wana Azur Memio na famille naïe, à Bali officiellement. Quand il te propose quelque chose, à même le maître avocat, cause la kakiri lokola mama wana. O poya na mai. Mama na sa didi na mai ya ngwa bengi munga spirituel. Po yebi munga spirituel sana banganga nzambe bele. Oyo basumaka batu na kata chaîne oyo. Et bon oyo zozelani. Tout na prophète Pacho, yo zozelani. Tozali na prophète Nico Maloba, oza kozela nini po lobi obenga ngai na pesa o nimero basali ya nzambe wana basambela mpona yo batangela yo bambeba na yo balakisa yo mabe na yo bafongola yo baporte ekangamaki nde bafungoli ya munganga spirituel okozela nini likambo ekwei mai ekwei ndobo tika topeshe biso nyonso toyeba epai wapi tokokende tokobwaka Dobo wapi, toko bwaka dobo wapi. O ezali papa edi avec sa méthode 2026. Olandi odindi. Kolanda te poke baki bilanda landa badinda na mai. Donc c'est un peu ça. Munganga spirituel à l'obara na solo sans rancune, sans problème. Yango na kotali sabino ke bo sala ni nanu ngele. Yango na koyebi sabino ke bo keba. Bo keba na mai oyo ekomela kabiso. Bokeba na mai oyo koki kokomela yo na eri yo yebaki te liboso ezali nini. Bandeko na ngai ekokoma ke mama wana eratunaka mutu wana ye pa yebisa patron na ete papa voyage akili sous voyage. Ezala makambo musu na mokili boyoka ete mutu moko ya ofunda bino.
mais moto oyo afunda bino ya te nga alobaka na bino chaque fois moto afundaka bato eza kaka nzambe ye moko. Même si tu fais quelqu'un du mal, tu fais tous les projets, faut la laisser dans moussala, la ligne était, aux la tama mouton, aux sentir que lui il est plus fort que toi. N'ose même pas. Ne blague pas avec celui qui a. Ko sakana nzambete. Mouton a pris une responsabilité, moi, quelque part. Tu es en train de gérer cette responsabilité. Au kolia mbongo, sans témoin. Mais batu ba ko trahir le bal. Kaka entourage. Nzambo alikula komona. Sala ngele. Sala ni ngele. Sala attention. Mokilo bachaka défendre. Mokilo batambula kana ekenge. Mokilo batambula ka baye batani ba okita lokobali. C'est ça la vie. Maman papa na kei poto ayi en Afrique du Sud pour son traitement. Moi nazo pesa maman na ye makanisi mabe. D'ailleurs comme sa maman aussi avait de mauvais esprits, toujours de mauvaises intentions. Il y a le maître avocat Boya, il avait déjà eu peur. Sa fille, oh, il va dire makila toujours, il y a des Robert, makila il y a bato buzunguluki, bato oh, basala ka mabe, bato baluka ka mabe, zala nikula mabe. La fille propose à sa maman pour dire à sa maman que maman, pour moi t'es une bonne nazobelato. Mobile nazo ba kosala biso ba testament akotika biso na ba puisque ba biloko ngo eza na wapi mais tu as tout bien liboso na yo mozomona parce que okoli na esprit moko mabe yango tolobaka ke mwana de bas âge kendaka ne bongo mais maman na kendaka na mwana na ba vie na bango même quand on fait papa leki azosala lotubela akotambola malamu te akotambola toujours mabe. Il ne craignait pas Dieu. Il ne craignait pas la façon de Dieu. Il ne savait pas que Dieu n'était pas comme mais le même mouton a voyagé qui en Afrique du Sud a sali voyage de retour. On va bien ça là 2 semaines, 3 semaines. Pour tout ba comme ça ba prière ya kotonge butu moya kufa kaka. So ba ko soigner na téléphone mo ba ko tie munoko. Voilà ce que les amis spirituels, il y a mon maman qui est là, qui est là, sakola. Parce que faut dire que allez, moment où tu commences à se faire bateau, bah c'est quoi qui est lobby, bateau bah chola qui est lobby, bateau bah sala qui pour yo quoi il s'ama lobby, des moments où il y a. Dans le bagage là, quand tu dis bâti na teyaka, na tali saka. Quand tu avais pas le temps d'aller à l'église, au là là qui na l'église, bah côté à yo ko nimba, parce que bah nimber na l'église bah ça. Parce que chez moi, dans la spiritualité, on n'y bat parce que ngela est ali. Na otali ça, na ba façon peut-être moi comédie, peut-être ce qui ça yo, mais na koye biso ba réalité. Je parle ça profond. Ndeko Yves, mon pompa, d'ici là to okutana. 2026 ya moi. Photo lobby là. Tala sikoyo mama wana. Bayi kokuta ye na fente moyimboka mukolo ndako azwaki vol na Afrique du Sud atongo ake Nairobi bayi kobima Kinshasa 17h 18h ndenge papa lobaki 2h ya kokoma na ndako mpona embouteillage trafic akota mpe na lupango kinia mbo aganga te santine pasala makelele te mama kasa na ndako bana tous les clics na sala bango surprise aza kokota na eseko aleki salon aki na petit salon ki bato bakosu aya bima te motema elebi te na telema na yo mwana akonyako na monoko akolia akoyesa papa na ye mama sikoyo okanisaka ke yo na ye akobota te pete abota pete oloba azobakanga so na maladi sikoyo moto abongo yo kofanda na ye ti wapi akomotika ba abengaki maître avocat pour passer la testament. Est-ce que testament toi na kati? Mama boma yetele poison ngala mutu na kama obo fina kama obo ateka ba poison. To kozwa poison to tielie. Papa na yoki ni solo esali kupanga azo recorder bango. Sala ningele ndeko na ngai mobali ndeko mwasi simamire yo kaka. Ba pesio responsabilité loko oko lingela moninga no babu simamire yo kaka
bache wana sala musala na compagnie moninga zalaka te azaka soki wapi yo ozokotonga ye sala ningele simamire esalaka nini eyokaka papa edi mpe asalaka nini ayokaka ebongo oyo ozali mpo oyoyoka donc oza na façon moko oyo tolobaka trop primaire olingelaka moninga bule pamba okoningela papa mobali oyo azwi yo na libulu aye na yo abimisi yo alakisa yo nzela yo bandi koboma ye spirituellement obandi koboma ye na makanisi ya mwana na yo abotama na makanisi ya bapauvreté bapesi ye chance mutu mosusu moko ozali oyi mpe pauvre outi esika moko ya pasi mais une année après me changer un peu conscience na mentalité les gens prient déjà mwana ya lolengi wana fakilaka mwana losambo mwana kendaka ndako ya nzambe mwana yeba nzambe me yo memi mwana na makelemba na bamoziki tala makanisa mwana yelo mpe baidea ya makelemba na moziki ya koboma mobali na yo un homme qui t'a honoré tika nzambe benga ya kende kopema na kimia et puis tu vas savourer tout la papa écoute je vais recorder une affaire il y a 45 minutes même au-delà parce que la femme pleurait Jacques papa zongi na salon aye kombelela bango na komaki babimi wana donc ozomona bato balingaka yo te baye koyamba yo tala bino na bomona mokili te biso tomona ngo ngai papa edi namona yango ata na bafamille oyo touti namona yango ata na bandeko ya bomama na ngai ata na bandeko ya botata na ngai namona yango oyeba mpe so oyambi bocuki otikali na yo frère babi yo kozala wana nzoka nde nzambe abongisaka yo olobi ke ya kozala wana me nzambe azobongisela ye parcours oyo peut-être na parcours wana ekozala kitoko koleka na parcours oyo aza kotala afuna kende Canada afuna kende États-Unis ana kende France te yo fozala na Afrique du Sud yo oke epai te yo fozala wana place oyo nzambe atindelo eza na Afrique du Sud mpo kozala bien ntango mosusu koleka moto na Canada ntango mosusu ekozala bien koleka na moto aza na Kisasa eske bato bana Kisasa lokola Pi Carlos Papi Tshisekedi eske aza bien te aza bien te aza malamu te ese azaka na beso foki novandaka na France na ranking te na pe na concurrent te na pe na système asangana te mutu na bande na ye to travailler l'avenir nous donnera raison ok kotala nga te na gauche droite yo talaka liboso tout droit papa chéri biso so tout droit ok kaka toke deboyete tout droit tala epai papa moni bandoki na ye baye oyo apambusa ye nani motoki azokotangisa nde ya makambo ayoki bango tala epai wapi ya koyeba même nos femmes à la maison na otokobetanisa bisolo moko ya bizaleli ewana ezali baprophète africaine bato bayokana bakei poto soki bavandi babandi kobengisa moko mais ekomi na tula mwasi ekomi bizaleli la femme peut être toujours un vrai ami bakoki kozala mpe toujours un vrai destructeur ya vie na yo adétruire yo mpe na famille na yo bokabwani mpe libela bayimboka na bokebe mpe na bwanya tosouffle na misuka toleka Isaac mama Marthe Bola maître Shogun Eli Chimbau wana équipe na ngai Ediba TV international na kati ya Congo bomona bango na 2026 oyo mosala tokotravaille kitoko semaine mobima tobanda kotindika mpe bulu kitoko toza kosenga bamisungi na bino toza na balizo bacaméra Dadi Nitu leka balarius Fiston Kabwena Pi Carlos Papi Tshisekedi Ediba TV ele na bacaméra baplanche ekomi ebele mpo topanzage esala mosala oyo ekoteya ekolakisa peuple de Dieu lolenge nini ya kotambola na mokili ya tata Nzambe
tozwa spot oyo ya misunga ebongo toleka na mai oyo. Allô? Allô, Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Omoni tant maman afika église. Allô, naoki bien te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango balie basonge bakati basonge bamemel ba dispensaire a mike. Eza sunde ngona te mama. Mena poto na Kishasa la même chose. Et loko zo sepelisanga. Banda mama koma na misunga homme de veillard. Kotali mama. Oh mama zongi lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là somoni mama, mama zongi chengi. Maman Zolia 3 fois Tongo Medi Popo Deko nanga Elo Monsieur Sepel Singani Misunga homme de veillard Webi ba Webi ke Bana courant so kata Soka salika manœuvre Bano ya di Tan Bana lumière 24h/24h. Et puis connexion internet et vanda. Et puis Soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi Nzoto déranger Kaka na mutu na place à la liwana A fini bouton rouge Docteur Mbango ataka Tu sais pourquoi homme de veillard Misunga Ezana kata clinique Misunga. Dans son foutu on nous a regretté. Ah, vous êtes bien à vos alliés? Ba minga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna? Abela te bazo sala examen. En tout cas, ya Masasi et mon ni pedanga na pemi bana mama comme na homme de veillard misunga. Et mon ni na misute. Et mon ani bambongo na opinda ya pampa bana. C'est fini tout ça. Mon liango li susute. Homme de veillard misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Non, si tu as kuna lia tranquille, apema, ba médecin 24h/24h. A continuer kuna ngana no pesa kama bongo na fin du mois. Yebi sa bango na changer comme on a commis les bâtiments sonna. Babe. Bayimboka nazaka so na obeta lisolo moko ezana elengi na mawana esengo. O ezaka ya côté ya peuple de Dieu. Et ça la ba plaisir, ba chair de poule. Fanda benga kiti ebisa master na ojo atera kitoko, ojo beta solo kitoko. Azan la problème na motuté asololaka bien na pesi ba chroniqueur nyoso ya Afrique du Sud ba mbote je vous aime beaucoup ba on so sala misala kitoko na kati ya la chaîne na bango en tout cas na pesi bino ba mbote et pas ibozali ba imboka bolanda mwa lisolo muke oya koyoka tata uti mobembo a surprendre moi sina moi na ye ba ko sala ba ko comploter sur ye et en plus ba yeko ya bayoka ba beza jida alali buto libuso buto mibale akekuta na maître avocat na ye ateli audio likola mesa alakisi yango maître avocat abi c'est ça c'est vrai ça c'est ta femme abi c'est ma femme lakisanga mikanda biloko nyonso osalaki maître avocat bimisi ndenge arepartir et bon jardinier na o azaka pa na sali combien des années maître avocat tuni abi jardinier na 20 ans mwasi na nga liboso nazaka na ndako oya kufaka na bana na ngana libo parce qu'il avait femme akina mwasi oya kufa na mikumba ya bana ne ba mapasa bibali les jardiniers et l'histoire bon domestique non domestique peut na sala na plus de 20 ans alors pourquoi pas couper ça bato na banda habiter bato na sina préparer là bango couper ça bango biloko kutu ya bien mais na moni na ko bakisela bango susu mutu moko ndako moko na ba bien on a préparé là bango ba faire mais on repère ça bango ba faire pour ba sala songa la zate ba ça bien ba continuer vie na bango so écouter na mutu ko mufuma na vie na ngai de moi si pourquoi être si agité pour la kilelo longola mona noté oza mama na chérie na moulai na l'équipe basi ba tenir mais na mutu tu n'as rien tu n'as pas la caboche vous avez l'autre côté sikotala ndenge masolo ekeyeli tala ndenge baye ko surprendre bango le mec est rentré c'était le jeudi et ça m'a fait récemment jeudi le vendredi écoutez na maître avocat samedi à ABC bango ke bobeki sa famille na bino tout ça na réunion mo en famille bongo to solo kasi bakutana le samedi basolola mwasi habité na samedi na bacourse na mwa fête moko bala libéré ba changer programme et commis dimanche babengisi papa leki wana babengisi na mwasi oyo avant na papa leki premier bureau wana na mwana ye babengisi grande sœur ya mwasi oyo deuxième femme babalaki wana ona mwana basali compromis wana ko passer comploter ki wana
Babengisi nana lisusu. Côté à mobile, bande konemi balemo bazalaki wana. Ils sont venus pour rester pour parler. Balobeli yango. Mobile azuka ka téléphone ateli kula mesa. Boyoka makambo. Moi ça ko tcheli to ina mwana. No biso. Ozu yango wapi. Yango na biso ke na sima ya mil ezana batu bayoka ka. Na sima ya mil ya ndako na yo ezana batu balandaka yo. Oyo lobaka. Oyo salaka pa bato. Nalobaka na bino na kati émission oyo tosolola yango. Tosolola yango ezali émission lobaka rike vérité. Pe lobaka solo. Tosolola yango. Elobaka vérité pe solo. Awa tosolola na ba commentaire, na ba appel ete yaka. Bana basone bayoki ba audio wana bayoki son bayoki nkele. Grande sœur na ye o pesa zoka mbongo. Amoni ezoba. Po apesa ye conseil kede libala na otika mwana vana pana oya ko aider parce que mwana akoni na vie ya kwaka. Quand il y a une fille comme ça, ou elle a une vie à kwaka kwaka, azo bizaleli na yo, peut-être yo et le colo changer moi muke pour la moi réserve. Soyez tika la famille na yo. Kende yo moko on les a dit conseil gratuit. Moi spirituel là couper ça parce que maman voilà, lelo aza kolela na kolona ngai. Heureusement la personne va beaucoup ba nzambe o bazaka na kati Diba TV ba ko la ndela ba prière poto bondela papa wana limbisa ezalaki makambo ya bosatana. Aouti ki sasa ya Afrique du Sud parce que bayaka pe awa bana makambo na bango ebile ba famille musu ba ali awa bayebisi ezana munganga spirituel papa edi kuna na landaka ye ebongo yo to landaka na pokoza na kilo wana yaka deba masolo na yo na kosuka pe kozwa vérité ete ya mutu oyo alingi kosala mobali na ye bongo oyo alingi kosala mobali na bongo tika mire na sima mire komona yo mosusu pasa sala boma mobali batikala na capabilité wana kobanga te benga ngai osuka nazala bapeli ya bato babenganga bazala ilebo na kati ya chaîne oyo moto abenganga na ilebo akolanda ngai lelo azwa solution na makambo. Ilebo s'il vous plaît pele 31 kozala na convention par prophète Moïse qui sait yo zozelani waka na monde ya distraction. Ocha photo kaka keno fese kingani na fese kitaba babetaki babelaki masanga te tawaneseka bokelo nyakolo na bosolo tout droit kaka on les a battus tout droit ezala ya papa chéri de metwana tout droit kaka sikoyo ngana tongi yo ngana fingi yo te ngana lobi kaka tout droit yo de changer soki yo changer mentalité na yo ou changer bizaleli na yo okoma lokola munganga spirituel pozo lingo miketage mokokate pala nga ezaka napesi bandeko nyonso balandi chaîne oyo pe émission oyo topesi yango titre nango elobami mwana akosi mama na ye atie mama nene parce que l'enfant peut te mentir, l'enfant peut t'escroquer quand tu manques la sagesse spirituelle. Kota aimer partager ngai zamba opambola. Tomonani mokola lobi soki Yesu Masi azongi te. Na pesi bino nyonso babote boza tellement kebele. Papi Tshisekedi Edi Kamina Fiston Kabwena Simplice Umberembere Dadi Nitu Papi Movoto Papi Bantata Patrick Kabamba Yapopo na Cape Town. Munganga spirituel na pesi bino bambote ebele tomonani mokolo lobi soki Yesu Masiya azongi te yanga ya mwana. Bye bye.